Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Les marquis. Il est en train de les marquis. Moutoumouta zora ka pété na yo. Wazaki likili, wazaki lieutenant, wazaki général. Moutoumouta za libre na pété na yo. Mouta ya su kuna te ko ba ngai boye. Wana conseil na posa bango parce que kuna ba moko kili ba finga facile, ba tonga facile, ba manka ba tout facile. Ba bossa na même que oya bandaki avant yeyo. Oya kuma poto avant na tongo yeyo. Oya sali maka bebele na ngai. Oya ma meilleur na pays na biso Congo avant nga yeyo. Bango kuna moeta. Nazana bituma na moko kuna te kuna tanga na bandaki moko azai kuna azaiti. Oh. Tanga yaki même poto. Tanga na yaki même wenge muta bandaki kuna na bango tour azaiti. On a supposé le bana. Na bango nyoso wana. Ba saka nanga problème te na muta. Bon pourquoi ba chaka oka ne chose na problème na bango. Bango problème ngo kuna ningo no komisa fali muta wenge tenga bango oh. Bino bozaka na ba wenge ti le. So na ba wenge ngwana. Ngala mission congolais munene boyanga ba wenge ka. Ah ba biyo nje trop kota fali côté kuna faire yo. Mais mo kilipe zaka muna mutu na ye mabipe ya te. Te ya boy na problème pa nzamba lo bia tambusa mukili ndenge nzamba alingaki. Ya kozala juste. Donc ils andeng ça la bonne dernier ça juste. Mais pas balingi la mongo pour coco c'est les trop. Comment ko mona mutu mo 10 bouteilles ya Turbo King. Azo battre ma chambre moko boy. Mais or nzamba zo mona ye. 10 bouteilles. Il ça y est bien. Ah bien pour azo l'accident bon maman azo l'accident nzamba lingaka ndengo wana nzamba lingaka ndengo wana mais na respect nzamba lobi keba kosala ngwe mabete parce que ba recopier mabe bon mais to mona ba musicien misusu o ya nzambe nde ba mibengaka soki baza collé attaché na bino et créer la bango toujours avant to mona ti la tango yo zo lo bakuma ka boya o ya nzambe ngajani na ya nzambe o ya nzambe yo bakana banani Damaï Kalamba. Non. Non, maman, ce sont nos frères. Tu vas nzambe. Ngai nzamba ko mo la sanga ba signe que ba problème ko bimaka na bato nyos bazo menacer musique. Oh. Ah. Nzamba zo monte sanga ba signe quoi. Kenini. Que ba problème mo na bato nyos bazo boye lepso na ba poto ko no mo na ba problème ko koma. Ba problème ko koma. Na muta menacer bino za mimi no chuke. Non. Ok, je promets à menacer à biso dans le bakamaka mamboka. Mais il y a le bien conseil des alati. Mais c'est déjà qu'on menacer musique. Mais il y a toujours le baquet. Il faut aller au piste. Ou soit to solo là. Balo bana biso to kosala nini. Mais pour nous la biso ka bino bozana kata Congo kuna. Boke na ba télévision. Bobo ya président Mboka. Ah té. Non mais combat est qui sincère, mais combat dans la sincérité, combat comme il y a ba parti pris. Vous voyez que tu écoutes dans ma solo qu'il paraît va mettre Gims là ba Dajou. Ba soutenir les combattants. Ceux qui ont des salissons. Ça veut dire quoi par non, l'autre là, il y a le combat fallu pour battre. Ah, c'est encore oui, mais les artistes, mais à un niveau qualité quand même. On va battre là. Abidjan Zamboga et pesa poiming la musique à Congo. Mais Moutagoza l'engrais na ngona te, je pense que ba Rafa tourna ba sincère ko ba que sur le mot de musicien, il faut Michael Jackson a célébré interview. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo twino sa nini. O eza agence de transfert. Ni na piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Voilà, un grand merci à tous les abonnés, à Congo Liziba. Merci parce que vous faites confiance. Merci parce que vous êtes délai au Bolandarabiso, au Bolingara. Toujours tout même d'informations. Musical, peu importe, fait de société, on a toujours pour Nabino, pour Sabino, partout au Bolandarabiso. Alors l'émission Lelo, comme Kébino, un artiste, un musicien, c'est vraiment un grand parmi les grands. Oh, vraiment, ça rend plaisir. Il y a trop ceux qui micro parce que la réponse sera toujours correcte, pas trop de polémique, mais à Kenarapéan, en Zélande et Sengeli.
Voilà, sur ce plateau, je suis avec Manda Chante Koumou. C'est comme ça que je l'appelle. Bonjour Manda. Bonjour. Bonne. Ça va très bien. Vraiment, tu s'appelles Mingi, Manda Chante, Yambi Bisso, place aux Alines. Vous êtes en plein studio, mais on accorde Bisso quand même temps na yo. Merci beaucoup pour la disponibilité na yo. Il y a refait cette interview Oyo Nakatia Congo Liziba. Voilà, émission OESA dédiée spécialement à mon boss César Passioti, Ange Libre, le beau Koyanzambe. Vraiment, merci beaucoup pour la Ozo Sala, surtout pour les orphelins, les bateaux bazar 2 minutes, bateau bazar en côté. Vous avez toujours au four un moulin pour aider les autres. Vous avez raté au boy, vous avez sans intérêt, ça gagne quelque chose en retour. En tout cas, merci pour le soutien aux OPSA, les orphelins et puis les veuves. Sans oublier à Batignon, sur Obozo Landanga et à partir de Bumbashi, la Pesibino, Bambo Télé. Voilà, moi, la chante, tu vas une émission à Bisso. Bonne santé, une évolution, il y a orchestre, Papa Nabiso, Lutumba Simaro, P à son nom, Masatika Bisso. Évolution, donc, il y a une orchestre. Ça va très bien. Ça va très bien. Nous sommes honneurs. Nous sommes bien. Aux autres qui sont bien, ils sont dans studio. Tu vois, dans studio, aux autres préparés. Aussi ça, parce qu'il y a aussi déjà acoustique. Et disque que à la fin janvier ou fin février, il vous assure. Parce que bon, on a raison acoustique dans les pays, moi, bilingue en novembre, on a décembre. Et puis voilà, disque qu'on a tout honoré, honoré papa, on a un peu sur place. On a honoré 6 chansons. Et puis 6 chansons sont dans le chapeau. Dans l'accent qui est dans la symbiose. Attends, on a un niveau d'écriture, mais on a peut-être 50%. Voilà, on peut s'attendre à 50%. L'album Maison et Akacha Bana Ok toujours. Bana Ok, on a 12 chansons. On dit que c'est qu'il y a moins loin. Mais on a aussi à dire merci Ezali acoustique. Ezali acoustique. Ben musicien musu baza na kati ou bien nyoso za. Oui, na banze moloko la batabulei. Nazwa ki Papa Givano. Na banze mba viva la musique nazwa ki Tosha na Zamba. Na banze mbo ya Victoria ba betiango bat orchestre au panga na référence. Et banze on soit référence au ba Ibrahim, ba Socrates. To ça nous ba remix na ngona nega acoustique. Mais la composition de musique ya lelo ndento koma omonela. Parce que bateau va vivre Kala ou la bonne musique il y a ancien succès mon âme sur la composition il y avait trop d'insanité si je peux dire comme ça dans la chanson sur le tangi moi le batangi moi le comment on donne bien de koyo kanate na évidemment des chansons pour se retrouver dans la carte ba musicien on a au po ils aiment venir puis bilingue non feeling on a des il faut moi ba bilo comment OK parents koyo kana moi na te ndé pas yo mon na carte Congo wa muto à l'église azo benga musicien païen ou mutamokili ne baloba wana. Pourquoi? Parce que kunande na pa na biso wana ne to beta ka ndoko yoka makambo wana mais makambo ezali éducatif te. Makambo ko sala devant mwana na oto be devant parents na yote. Ezali makambo ko sala te pona ko yoka sabato. Mais biso mona wana monde mususu biso mona ya so mona normal te. So ezali avant eloko nanga ebima ba censurer déjà yango. Mais le na ba plateforme toni monde entier bon. Mais pourquoi censurer Kaka toujours? Nous avons déjà lancé l'eau qu'on essaie de côté après des moments à bloquer. Donc on a pas censuré. Parce que censurer dans un réseau de la yo et Ever va contrôler. Yo sur mission sur la plateforme na Liban nambo. Mais là on peut censurer on a dit pour censurer oui. Mais la trace c'est les kanango na basom ta chokuna ba longola ngo. Mais siga yango na siko censurer ya Congo. Sur les missions za Congo la ko tsalo na trace. Oyo Congo la totala. Ba kamati mutanongo na batile sanctions. 6 mois par exemple à Robert Tate na Mboka. 6 mois par exemple à Kubima Mboka te. C'est belé, pour monsieur belé. Mais ekosimba. Moi loko fait. Mais na lobi moi loko kota na kati za génération na biso ya lelo. Ba kulutu na biso ba papa na biso basali makambo ta. Oui, basala ki yango ba latsa ki ngela Et là tagi lamba. Alors ba pene loko munene mais oyo ko za la pene e panza même Mboka mais et là ti lamba. Mais biso ma sœur Laurette. Il y a rien là. Et là, on relate l'ambé à soutien. Nous sommes au Bran à Poissabo. Au tali niveau à musicien. Au tali standing naïe. Au tali macamazo salobi mais.
les gens là monsieur belé na Congo banzem na bango za toujours il paraît comme une mais en tout cas biso de décevoir pays na sauté na Zaïrois frère Zaïrois na otambola toujours na botama na Zaïre na catholique na bien éduqué et na bien formé na monde na musique na ba grand lokola ba papa Wemba ba King Kessere Menea papa Lutumba Simaro je suis bien formé et na collègue na ba parents ba auto tika biso kala mingi te donc na bien formé. Je suis fier à web savoir que na to trahir te biso de robeta musique ya respect oyo eko robeta pa ibatu nyonso baza à l'aise oyo même ba konzamboka ba koko ya na pays oyo même ba voisin ba konzi so ba ya na pays ba kuti bena musique ba bi musique yango parce que pays oyo ya mboka musique et mboka pays oyo za mboka musique mais lolo kotala ka to kotala ko komona neti Côte d'Ivoire to ebike ba zwa goût ya ba couper de kaina bango utaka na kati ba morceau na biso ba ndombo na biso ndo esali ke bazo ba goût wana ya musique na biso mais omona un artiste musicien moko ivoirien ko clasher artiste ya biso pe congolais et puis dernièrement ça coûte comme parce que Zaki vraiment sur la toile artiste moko ivoirien azam to ba couper décalé de Bordeaux oyo banda ko clasher fali poupa batu musu ba ngomo ba ivoirien musu ba sai ko zongse na zama eloko ni ozo sala ke ba artiste wana bako mati lelo na ba niveau ke koyaka ko manquer ti biso ba musicien na biso aussi longtemps toyebi que goût wana rafata sa lobango ke bazwango à partir ya bandombo n'habitué tant que musicien tu peux dire quoi par non l'autre là l'ingaka loba kumba fali bo batala e ah c'est donc ndenga batala oui mais les artistes mais à niveau falité quand même anga batala e Abidjan Zamboka oyo epesa poids mingi na musique à Congo mais mutakoza l'ingrat na ndenge wana te je pense que ba Rafa tourna ba gi sincère ko loba que so limo za musicien il faut Michael Jackson a célèbre interview Michael Jackson a célèbre interview à Lobiango et monde entier ba zo ba mélodie awa o de loka pour avancer les côtés trop mais mélodie nyonso ba luambo ya vampire ba kuba ya ba la musique ya ba ba biloko ebele ba utiliser awa. Mais par rapport à Nezarani, on dirait musique Nabiso, oui, bien, mais on dirait sur le terrain, c'est pas ça en fait. Ah oui, mais parce que l'État Nabiso est structuré, il faut pas structurer pas besoin Nabiso. Mboka logo ya monene boy fond de promotion de culture ezala na ko kene ko na zumbo ko na futa na studio mais oko zoate. Mbongo ezaka ba somba ba pangu na bango na ba voiture na bango. Devant bino comme ça. Voilà. Mais le lot aux géré orchestre amené à Bana OK. Sur le point positif, Nini Omoni à Malamu dépose gérance orchestre wana. Banzembo ya Malamu. Banzembo ya Malamu ya discipline et nazaki na jeunesse, nazana ba jeune au bazarananga mais na susu ba bikolo belé ba papé belé au ba pesi sous confiance parce que biso on peut banzembo libanda metant na oyembango. D'ailleurs sentir que ça banzembo d'abord passe pour na oyembango et puis faut sentir l'éducation. Mais sur le point négatif, parce qu'il y a toujours eu positif et négatif, mais sur le point négatif. Négativité, Zali Kaka pour sortir de Nengona, je pense que les lots, peut-être les familles vont continuer dans l'eau, parce que les familles, les lots, bazan la pouvoir, il y a parce que les lots, il faut compter que des Simaro, avant Koufa, azaki na bana oke na ye oyo bana ko beta ezaki so baninga na ete na limbolelo ko na bien baninga na ye ko baleki na ye ezaki lokola ba vie Joski za bazwaye ba vie lokola makoso aza na Paris ba vie belé ba kendaki poto batikala na bango ya ko ko beta awa yimo structure na ye wana ya bana oke nde ngeke ko tikala na ndenge pe ya biso mais bon avant même vie Joski Koufa awa ba makamo mi bali misatu na yo ngene ba interview na ye na mona ke ngana na dura utaka subana oke parce que vesi maro aza suna bomoité or lokola famille ezali yango to boka kimbela que ngana sengaka mandat ya 2 ans mais papa lingaka yango te aza na lita pa azali na kuni na kumba bana oke mais moi je préfère koyembaka banzembo na ye ke ya kotaka kumba bana oke bana oke famille et continuer nango parce que famille lombo pe to mona continuer ba oke jazz donc bana oke de Lutumba Simaro nga nazo pesa chance belé to za même derrière yango et salama tout ça lango bien on a famille nos ba famille biologique na ye oui famille biologique donc libota na ye na famille na ye parce que famille na yo eboti ezali
libota na epesa. Alors comme ya lobaki na ngana mbaka banzembo ngo na kombo pe orchestre, mais orchestre bato mission bazaki sauter. OK. Ba mission bazaki sauter atikala ki biso mission moko ndeko moko azaki wana Godé Mayala mais atika na eka biso ndengona ba raison na ezali. Donc la moni na ko portaka comme mon ndengona te aussi longtemps yaza sona bombo ite mo na servir e beki wana za sauter. Donc poliment là-bas que dans les bota ou famille c'est na bagna maman maman kelani je salue en passant na soeur na maman ngape na sali mwata na papa za souté na utuko okufela maman nga sikoyo bon na préféré tena dans la charge mon souci ya papa parapluie na nga souté na préféré souté tout se préparer tout banana ko poser la tête à diriger na 3 ou 4 camarades na solo na ba musicien ou ba ndimaki ba ko konye bana OK. Ok, voilà, merci pour notre éclaircissement par rapport à bateau. Monsieur Bodagina, moi, vous comprenez, vous avez battu, mon nation t'a expliqué comment est-ce que ma besoin s'est déroulé dans Katabana. Ok, et vous comprendre. Azumi c'est la vie sur la studio. Pour voyez bateau, ma chanson est dans la carte. J'espère que les arabes est bien pour à ça la chose d'avoir plaisir. Moi la chante. Conserve à Gezalana. Tout le monde qui grand frère na yo parce que ya na yo comme Werason o faki ba beta na ba concert na poto et simba kité tout moni ba annulé yango tout monde na combat toujours ya ba combattre zo continuer baza toujours contre ba concert na poto ezonga et puis to ko mona sou faire rigola awa ya yeli so nga beta na casino de Paris nilango lisusu toujours même makamukara ya ba combattant bino ba musicien combat ya ba combattant bazolinga bino bo sala na bité bino moko en tant que musicien bo réfléchir ça kanini par rapport eloko wana parce que ils ont continué ezaki n'époque à président ex-président honoraire Kabila ezalaki tolongo to continue fachi ils ont continué toujours derrière ça vous pensez qu'il y a quelque chose au ba combattant bazoluka ou bien zani? Non mais combat ezalaki sincère mais combat dans la sincérité combat comme il y a ba parti pris. Oui, que tu as dans ma solo qu'il paraît va mettre Gims, là bas Dajou, va soutenir les combattants. Sur les endroits où les salissons et salimabé. Mettre Gims, c'est ouais, na yoki to yoki ngo bana futi kuna ke bango bazana kata démarche ona ke ba mission biso ba mission congolais to yaka kuna te. Mais Dajou ya ko beta. Dajou ya ko beta wa. Ngana lansaki message na ba ke soki tozali bikela mo nzambe. Donc faut to yoki na nzambe na passage na ba ke ba bebisa ka musala moninga te. Moko na moko za kuna soki musana e bébé akolia nini ou soit musala moko comment ya kosala ka ndengo na po oliaka ça c'est illégalité ça. Mais to koyoka ba propos bokecho atenaka wana ye aza toujours contre yango tant que bozo soutenir ba pouvoir o eza en place donc ba pouvoir nyos na éviter pouvoir nini o ya ko sepela. Mais sikoyo ndeko na nga bokecho yaza libanda mboka ya na kata Congo na koyande nini ngai na ali awa mokonza mboka ali président Kisekedi donc nafuta ka régie des zones nafuta ka mpaku ya l'état nafuta ka SNEL nafuta ka ba droit ya pays président za moko aya na pays aloba makambo wana parce que tanga aloba kuna pia zo boyela zo beta kuna ngapa na sepela congolais boyi biso to beta awa uzomona abi bo beta mais na poto ndebo non kuna mboka batu mboka na ngana yete kuna ngana yetu ali mama moko tata moko donc ngana solution na bango na bisi bango bo piste za nini kaya boya baninga babeta siko ndenge yo boya baninga babeta hapo siko yo kufi batu muso ba bota masolo makambo ba konyeka na makambo non démarche 18 ans mingi na miso nzambe démarche ya ba combattant ezaki démarche moko biso to mona ba faire biso na Angleterre tout le monde va faire bande ko na biso ba congolais ba nyokola biso mabe en Angleterre et je pense ce que c'est sincère les a combat pour na mboka combat etika mosala ya culture libre et bundisa bitumba awa biso mona ba Gabriel Moke ba bunda bitumba awa tona ba combattant ngamo ndeko mo combattant il pas en Angleterre à combattant au sanate ndeko Israël m'a donné que je serais pas ça tona mona ba ndeko am suswana Rex Kazadi anakoya awa mais bon moko zozalate c'est l'insécurité totale. C'est l'insécurité totale de la vie à battu belé na ipsi bon moko zozalate pourquoi culture 18 ans belé topé sa chance même na kulu toazo beta en arena le 26 le 27 topé sa chance à beta peut-être yangom de ko rassembler sous ba congolais peut-être yangom de ko loba que bon voilà to reprocher
likambo ndenge parce que fallait abeta ki tomona ki malgré ko beta na ba désordre et salamaka ba paga et salamaki tozo banga peke kofiolo dia beta mais dege salama lisusu en tout cas ndenge to soli na ba communauté musuku na baza ba congolais loka biso balobi ke mundela tie police ya osakana te mais bachaka pe police na te oya mbalo batie pena donc soko osakani bazwi yo bazongisi mbala moka il paraît ngaza kuna te mais ngai na défi te ngaza na défi te mais na yebisi bango kaka ezwi temps ebele mais ceux qui va mobiliser la police, va mobiliser pour na désordre ça matin. Mais pourquoi pas na oya ya wera te ba c'est pour to be ki wera faka beta Zénith. Bon, au moins wana na ba vérité mususu te. Mais il paraît nombre ya maison mère de kaki mingi. C'est que bangulu bazaki na kati. Bon, wana na tanga ba maloba mine ni wana tina émission na yo. Mais il paraît nombre ba mingi on moni mundela monaki moya visa te. Et puis na ndenge ba gana ko menacer l'ambassade. Wana ba raison oyo mundela lo. Mais sinon na niveau na ye abeta basala mine kuna akoti ba mbongo kuna. Et là nous va ko pimela visa, je sais pas. Et mundele pe là akum ko comprendre que la démarche moko et eux ils ont diminué peu marché na bango parce que tant la musique est bête à ma campagne mboka na bango écoute moi bien ba hôtel les omaka ba ya ke belé ozomona non bande ko na biso ba congolais nyonso baza na libanda ya mboka vraiment to banga nzambe ngai nzamba ko mola sanga ba signe ke ba problème ko bimaka na bato nyonso bazo menacer musique ça va monter ça va signer quoi que ba problème moi na ba nyonso bazo boye lepso na ba poto ko no mona ba problème ekokoma na mutamena sabino za mimi no chuke non OK je promets à menacer biso ta lobaka mboka mais ya le bien conseil des alati mais déjà ko menacer nous mais ya on tozo lobake il faut alou lepso piste ou soit to solo là ba lo bana biso to ko sala nini mais pour ko lo lepso ka bino boza na kata Congo kuna boke na ba télévision bo boya ka président mboka te on a été beaucoup la mugate na tongo ser na ngaru na bola na tongo boye président comme mboka ndeko na yo mo boye bomuna obe hasard et là hasard nzambe to peut s'attendre à temps to peut sa chance mandat ezalaka et silaka il est kaka voilà to peut sa chance mais sur comme que biso ba misera to no latra likambo wana ba bomi culture temps ebele mais ba so reprocher moi misera parce que ba mona mino toujours bozara na sima ba cause président azaki bozana sima bolongwe côté mais président va diriger mboka lelo azana ba relation na bandeko ebele wenge président va diriger mboka lelo na ba relation bandeko wenge azali na ba relation na bandeko ebele na kati veut bozaka na kati ya wenge mais oui alors c'est quoi il y a diriger lelo alenga na boy pour diriger lelo non lelo diaspora zo sala ata 50% afani la présidence afani na kata Congo lelo diaspora oya boyaki Congolais beta na poto la musique diaspora solo na bande wala mino na poto pe et comme démarche moko o bozo boma culture ego bunga na kata mboka oyo et mboka ego za problème parce que ngana ndenge nazo monela et comme démarche mususu ya sous démarche ya normalité parce que bon et là on est bazo boela parce que baboela bino déjà ba combat na bango c'est bana ba bino bozo soutenir le pouvoir bango ba lingi te kota ko soutenir le pouvoir balo ba ko donner ngona te biso ba musicien to na part na biso musicien qui a yemi nzembo ko franc congolais ba ba yo ngona kata mboka ba dolo ya franc congolais wala ko soutenir mo konza mboka non c'est notre part tiens ça au ko zo mingi te zo ta mo 100 oyo boya ko yema nzembo mboka to yemi nzembo mboka batu nyonso baleka franc congolais lolo biso kutu ba droit na biso ezonga raté normalement nzembo loka franc congolais faut chaque 6 mois ou chaque 3 mois tozora droit nango parce que nzembo betaka elesaka batu franc congolais on a des droits ici au tozora ngo kutu metala mindondo bazo memela biso bande ko na biso combat ya solo yali awa oui oza congolais ozo bundela mboka no libanda oui mais ko beta ndeko no libanda ya ko boyela ndeko na teka pantalon libanda ya ko boyela ndeko na yemba pour la promotion de la musique ya mboka na biso libanda wana pai na solo na bandeko bele kuna ndeko moso azana papa combattant Thomas je pense comme on a eu hein na solo na FC mais piste fait ça là parce que surtout vous reconnaître que ngai ba 3 ans ou 4 ans passé dans on a beaucoup de premier donc sur la trop dans ça mais piste voilà bon bah on a besoin d'un musicien
tu connais 5 personnes, tu as pas bombenga dans bomoyi. Tu as papa Verkis dans bomoyi. Tu as président Josala dans bomoyi. Tu as Koulou Droga grand-père Bozi dans bomoyi. Tu as Efolokola il a dans bomoyi. Tu as na Kofi Olomide dans bomoyi. Bako benga ba grand, baluki baleki mususu et to solo li. Pona ko boma mitu wana munguna ya libanda o yazali africain, o yazali européen, alingi mboka musique ya Congo te pour bango ba profiter autrement. Photo timba que ba nga ba boma biso. Photo timba donc tous à la prudent, to pousse à jeune abiso piste est à la lisolo. On est prêt, ya ko lobala ba kulutu nyonso, on est prêt ko lobala ba camarade nyonso o bino bo linga na poto, to solo là. Kosola yango na bonzambe, kosola yango na bomoko, kosola yango na congolais. Mais sinon soto keka na ba piste on ezo kena nga awate, soka ya kokufa, nani akotika libende. Nani akotika libende. Mais tika na kufa mais tika bolamu. Mais soko tika démarche moko ya yo moko comment na ba parquer na vie na yo mabe. En tout cas, vraiment très bien expliqué. Nabadouga ba combattant, ba mekampe kotala, et umeli. Et où Meli Penza, fallait pour pas que tu aies chance. Bien que les degrés soient minés, mais quand même, à Beta qui concert raison, il faut ça la bien. Mais c'est pas que Beta. Pour raison de Beta, Zénith et Beta et Betité. Kofi Olomide, il y a déjà tout ce monde à eux, soit appui, mais ça détermine, on a détermination. Vraiment, on a détermination. Parce que ce que raison de la thé. Raison zate na mona munde comme ça zo bana so ba kotanga mengaka ni nazali ya bana nga bana katandako kaka dajo yeko beta awa fona tina mwana nga nko akende na donc mwana nga senga permission ta keimba na mo kuna no non ndeko bana yo boti na ndako na yo so nga na yeko beta na poto ba ko senga o permission so ba senga o permission te o tika ba demander ni de la raison te eza raison te bayaka bazoka basi na biso mais soko le bi masola ndenge wana bongo awa baso bako botela ba parisien ba belge ba londonais basi na mibale bako bota moeti mais vie ba vie privée ba tono lo bakalo bakango ocha micro botala moi si na bana ba bota musuna kisana bango non eza dimanche te ba parisien ba mo ba ya na bina yo ba camarade na ngai presque 80% aruna bana bana basi ba 80% ba camarade na bana poto bana basi na bana to ndo la mama ape ayo banana za kana bana wa to lo bana lo bango mala muté na sens te donc eza raison te raison zali mabeza ki wapi banzembo besoin ba salité faut bolo ba na mboka makambo etali mboka bogangela ka pe mboka bon ba discipline belé comment ya kozanga banzembo na bino salité le kitu wana nde makambo to ko bongisa mais so il comme ka démarche ba soutenir ka bokonza mboka mokonza mboka aruna mokonza mboka te Konzamboka basoutenaka toujours ye balobaka na ye na litoi ou balobaka na ye na loyembo lobi tala makambo yosala maboye balombo basalaki yango non basalaki yango voilà ok manda chante toujours continuer car en émission na biso et là au moins et trikanga muke par rapport à la division entre vous et le musicien chrétien hein pour bien vous avoir musicien profane bata satan vraiment banzembo ba satan ne valo baga et ça va dire quoi dia moté mabe lokola ngana yebi nzambe bona lingaka nzambe et na ba preuve makambo nzambe asala na mondo asaka na mondo mutako yana démarche ma devanga ata ye nzambe wana na Bible alobi quelque part abi ne juger point bango bayaka ko juger na ba division nga mosala nzambe oyo azali humble ali na comportement mwana nzambe oyo mosala nzambe oyo azomona bato ye nde mwana nzambe do bato mosusu te azojuge déjà wana mwana nzambe te mais na kotala sikoyo na ndenge bapasser na bamission nyonso nde bazoya meme tomoni Denis Lesi c'est comme si ye tendance ne bato bazoyeba lisusu te omabenge paster wario yo étant que musicien par rapport à comportement comment quoi afficher on a pas enda comment likamubwa ya sali analyse par rapport à musicien lobi boazo ici te ya boy na problème pas nzamba lobi atambusa mukeli ndenge nzamba alingaki ya kozala juste donc ils andenge osala bongo dernier ça juste mais bato balingi na mongo pour koko selekaki trop comment ko mona mutu azo mena 10 bouteilles ya Turbo King azo bata na chambre moko boy mais or nzamba azo mona non na landanga mamu nazo ba comment ko mona mutu azo mena 10 bouteilles ya Turbo King na chambre moko boy mazo bosa na nzamba azo mona ye mais on mona libanda bo na Coca Fanta
nazo pe loba na yo ke Denis ça y est bien. Ah bien pour azo. L'accident bon maman azo l'accident. Nzamba lingaka ndengo wana. Nzamba lingaka ndengo wana. Mais na respect Nzamba lobi keba. Ko sala ngwe mabete parce que ba ko couper mabe. Mais la façon où les autres qui sont là, bat balingi na wango ndengo wana. Libaku. Bat balingi na wango ndengo wana mona beda sura bengisa ke pona ga makambo ya yene wana. Bat balingi na wango ndengo wana. Passé wayo. Mais bat balingi na wango mais tout le monde a ba musicien misusu. Oh ya Nzambe nde ba mibengaka. Soki baza collé attaché na bino et créer la banque toujours avant tout le monde est là. Tango yo zo lo baku makambo ya oya Nzambe. Nga jani na Nzambe. Oya Nzambe yo bakana banani. Damae Kalamba. Non. Non, maman, ce sont nos frères. Non, Marie. Ce sont nos frères. Ba oyembela Nzambe. Ba tamboka na Nzambe. Ba longola molibo division. Ba se comporter na Nzambe, na makambo Nzambe lingaka. Voilà. Un point bas. Discipline faisala. Discipline faisala. Maman, vous avez makambo Congo le na ba sala Nzambe. Oui, tout ça respect belé. Parce que mon sala Nzambe ali muto yo balobi, ba sakana kanete parce que azana ekambeli Nzambe. Mais etamboli dabazo tambo amabe etamboli ngam la mutal boso ko bango te il faut comporter mais à la bien au sein l'église na yo tenir ba sœur et yekuna pona ko comme hôtel ou bien yekuna poza la place bazo kumisa Nzambe hôtel lelo danse o ezo bina malelo en tout cas tatu bina kina wenge les danses ezo bina malelo na l'église mabina no seza pona Nzambe oui mais mabina no seza pona Nzambe mabina utana lola wana ya lola te utalo mo bi vimba awa babe utalola vimba pena awa et puis mutambuna kena ngo kwa yango siko passer wa ali na su hypocrisie nyoso na lobi ya Nzamba atala mitema ya batu Nzamba atala mitema ya batu ne jugez point la mitema ya batu mezaki na baba kama bonde sœur na biso la regretter sœur na biso ma sœur Marie Messa Munda zaki rejeté par baninga na mususu parce que on qui trop collé na bino trop na bino alors azaki rejeté de l'autre côté parce que tant ozo mbazan de ceux qui azaki rejeté te aki sœur moko bien elle a compris elle avait compris que bandeko bazo sœur azo bana bisabi bino ngamu na bino ko voza bien ngamu na biso bitumbeleki oui effectivement ngamu so za ngamu Nzambe bitumba faire toujours mais bien elle était simple. Elle était simple. Voilà, toujours si ça n'a vu ça déjà. Un point Yasuka, comme on dit, sur notre petit frère, bien besoin âge mort pour battre ce fait. Moi, mon carrière va arrêter. Frère Ego la haute monnaie à sa dynastie, à sa ici moi ancien. Baninga na yo bazaki na bango na maison mère, tout le monde va Bill Clinton, tout le monde va Céléo. Mais ça la partie c'est monsieur Moussou ba mona ke lo wana ko simba na ngote. Ko simba te. Bon, par rapport à mon avis, qui va me dire que ça toujours le moyen qui est pandi, n'habite yo étant que grand, comme on a qui bat sangani bon qu'on a commencé là au quoi dynastie, je sais pas quel mot. Yonanga tu arrives à Congolais, tout le monde qui bon va penser à quelle période moko boye. Bah ça les marquis. Les marquis en wana, faut que ça bonne chance. Ne pas en ba yebani. Entre bango ba yebani ba yemba mingi. Hein? Donc bah ça elle bien. Chance elle est belle. Pourquoi on retourne à question n'engana ko na mamba. Chance faut elle est belle parce que structure wana, et la structure moko oyo soki mutuna mutasongi na pété na ye. Ba sala makamba osakana te. C'est-à-dire o azaki chanteur à la chanteur, o azaki atalaku à atalaku, o azaki drummer à drummer. Okomona ba ko sala makambo osakana te na idée wana parce que idée wana ezaki les marquis. Idée wana ezaki les marquis. Bak mutuna mutazo ka pété na ye, o azaki likili, o azaki lieutenant, o azaki général, mutuna mutazo libre na pété na ye. Mutaya su kuna te ko ba ngai boye. Wana conseil na posa bango parce que kuna ba bat moko kili ba finga facile, ba tonga facile. Manka tout facile. Babosa na même que oya bandaki avant yeyo. Oya kuma poto avant na tongo yeyo. Oya sali maka bebele na ngayo. Oya ma meilleur na pays na biso Congo avant nga yeyo. Bango kuna moite. Maman mais ko ça semble te comme c'est mission elengi. Kuna moite. Ngayo na espèce bango pisen poliment parce que besoin na ba question on dirait besoin na ngonga habituma na bango. Naza habituma na moko kuna te kuna tanga na bandaki moko azai kuna azaiti. Oh. Tant il y a même poto, tant il y a même wenge, mutabanda ikuna na bango tour azaki. On a supposé le banana. Na bango nyoso wana. Ba ça kana problème te na mutu. Bon pourquoi ba tchaka oka ne chose kana problème na bango. Bango problème ngo kuna ningo no kumisa fali muta wenge tenga bango.
bino bozaka na ba wenge tile biso na ba wenge ndengwana ngala mission congolais munene boyanga ba wenge kaka papa bio nje trop kota fali côté kuna faire yo mais mokili peza ka muna mutu na ye mabipe ya te mais naza na problème moko na bango na nyoste nazo ba bien mpona bango yo ngo sotsango na bien mpona bango structure na ezali les marquis dynastie na basali wana ya kitoko ekosimba mais mutu na mutu azonga na pete na ye so comme mutu zo pete kuna na kamata chance na ngai obende ngo ya do chance no oh pesi bango wana pona dinosaure pete nani azalaki ok voilà on est à parole ya Kumuma da chance soki ok non vous arrêtez ma chance voilà comme on a besoin na suka émission na biso je sais pas malgré ça na studio ba programme sous ces ndenge nini bien to pe makamno so ka pona to comment robeta chaque vendredi on a na Kasavubu na Dibaya septembre na référence dans les sans frontières so comme la sans frontières wana otuni pas imanda zo beta to beta chaque vendredi ava to sama ma acoustique to za na studio pour na makamo na episode ya disque ya papa Lutumba to préparer et puis yango wana bon voilà ba programme l'episode yango wana répétition bezanga wana na 70 mais mercredi vendredi des concerts OK et voilà comme na sona suka na biso emo na ba keso balinga ko ba ko bon émission là qui brisque tu peux pas en péter mais comme vous avez serre moko dans respectera trop fallait quand même tout ça l'émission ba union sur batali biso na kata Congo na libanda Congo ba mbote ebele à chaque fois tout ça ba émission ya le moi signaler un message ya bonjour na ba famille nyos na ma bota nyos et ça comme ambiance à internet ndenge comment et comment Bitumba te na pesi bandeko tout ba mbote ebele na pesi ba grand frère na biso baza na Paris na ba mbote ebele na pesi ba grand frère baza na Londres ba mbote ebele na pesi bandeko baza na Kinshasa loka balino forme pa yazali kuna na Kasavubu ba mbote na pesi ba Jirbo Mbemba na pesi Babilo Momana ka balade na moko Nico mwana ba Abibi Tulu kuna mbote et puis na pesi Fefa moko ozana Yann Mambo à l'époque mbote pe et puis mbote na Dem Record donc Dem Record yende makambu azo benga ele imbattable donc yene makambu il est de travailler là OK na kati ya studio na ya donc pour na yo na sengo merci beaucoup na baleki na yo tambola longo partout na attends yo pa cameraman na biso azubi leki na ngala zana ka pona sécurité à grande scène y compris merci beaucoup Manda Chante, vraiment ça a toujours été un plaisir. Congolais bomoko. Congolais bomoko. Congolais bomoko. Congolais vraiment bomoko hein. Kandate. Kandate. Mutoko za na poto te na kanda. Poto ya limboka ya oyaki po ozwa matière. Ndenge ba ko pe ozwa ba matière awa. Ba ina ka kandate. So comme na kanda na poto ozwa te. Kandate, mbote na mabota vraiment na poto surtout poto batakanda boza na kandate. Kandé l'équipe makasi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va clôturer cette émission na Robo Sanate ba produit nanga juste no vite et pas ya coach et outil collé et outil Londres spécialement pour moi. Na Jonathan Sokoko et Debiso. Pour na kotala oza ba capsule ya collagène, eza juste pour na peau. Et puis tout ça na ba crème contre ba tampon, ba nyonso elongeza ya kobeba. Vraiment yango nde ngamo na ba ndosela ngo kalaté pour na pesa bino suite par rapport ils ont rajeuni même peau, tout ça même na ba vitamine C ya romela. Nyonso o eza juste pour na ko rajeunir peau, ko bongisa peau, ko longola ba vieillissement, ba rides, ba tampon, ba tache, ba bouton ma belé. Si vous avez besoin d'un mot, il suffit juste de m'appeler le numéro où est affiché et puis vous avez le détail et puis mon coach Jasnovic après voilà. Merci également à Jonathan Dario qui a assuré les images de cette émission. Merci à votre Bolanda Bisso, à mon boss César Paciotti, la fondation Mounene César Paciotti, Ange Libre, le Boko Yanzambe, au Azabon na Kata Katanga, après ce bambo Tebele. Merci beaucoup à mon grand frère Patrick Barak à l'eau potable je suis toujours Rivonia toujours Lorette Aruna mère chef on se retrouve tout prochainement au revoir bye bye Congo Liziba TV
Ziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.